La parole n'est pas un revolver. Obligé Moutou à changer. La parole, c'est un effet. Tant au PC Moutou, Saint-Esprit peut que ça me l'a convaincre. Il y aura 5 musiciens profanes. À partir de janvier, bah aussi là. Bah au bando kita bango mongo parce que bah têtu. Bah lingi bah sacrifice. Comment on a bango ezate? Ok. Moko a obé la Moutou. 6. Au fait, ça sera 6 personnes. Pour servir d'exemple, na baninga mususu, ba lukanzambe. Batu ba lobby a pengui. Sur mission nanga et pas ba musicien et sili et tigala ba suivi na bano kende ko suivre bango. Ya on a lobby na bimisi ebele na bakisi na bimisi ebele na mambe. Mission e komi na suka. Le prophète Michel Babanda Zamba Otinda Bango Bazolo Babinda Makambo yo. On a connu prison bino molobi. C'est un aventurier non. Si après ce que vous Otinda na kendi non. Moi je peux pas aller mourir pour na mutu batumo boy baba titi non. Donc même yene ngazana a coopérative voix. Parce qu'il y a trop, net ou auto bêta comme ça. Ils sont facilitateurs quoi. Ouais, voilà, ils ont même moi correction mon avoir comme ça peut déconner et l'autre ça les mine ma boca battre. Mais les gens font des critiques c'est pas pour faire pour extrapoler parce qu'il fallait dire, fallait baluka qu'il fallait pas faire chuter non. Il a dit ce qu'il pouvait dire, il est responsable de ce qu'il a dit et c'est lui qui assume. ONG 5 TV. Chaîne YouTube ONG 7. Babi ONG 7. Chaîne Yassika. ONG 7 TV. ONG 7 TV. Ah, bon, ma film est bien, ma gars est bien. Idée professionnelle. Idée professionnelle. Chaîne du nouveau. Pas comme des autres quoi. Balobi awande place makambo ezali. Mbote na balandino surtout ya ONG 7 TV. Merci ndenge tokutani na bino lisusu lelo pona ko partager na bino esengo oyo eza na kati ya motema nanga. Merci na ba partage na bino ya émission ndenge bo misana ko partager émission na biso na ONG 7 TV. Lelo toko partager na prophète de la nation oyo azawana pona intérêt ya nation aza missionnaire. Parce que batum susu bazana ba complication bazana ba trouble bazoye bateke ba fonction na ba fonction izana musala nango lelo yo zana fonction na yo oyebi ndenge nini ya kosalela fonction na yo te ozokota na makambo batu okoti koto yo donc au juste ozana combien de fonctions tozo yamba prophète de la nation révérend pasteur Denis Lessi pour na ko partager na ye. Bonjour papa. Bonjour. Boni. Ça va. Na yebi ki tozali susu na poste à représenter été boyebi très bien na lingaka ye kaka pona ba vérité parce que vérité nde elongaka papa oko se présenter na baoyi bazolanda yo sikoyo de partout. On a un prophète Denis Lessi, évêque président église de réveil réformé. Bref, c'est ça. OK, tokolobela des ordres oyo commis na ba fonction ya ba misala bato bazo respecter susu ba misala na bangote. Papa lelo to moni na ba église et comme pasteur azoye ba susu tâche na été prophète azoye ba susu tâche na été yo en tant que prophète de la nation. Et loko nini message nini yo ko pesa na bato yo bazo kima na ba fonction na bango basalela ba fonction mususu. Bon, idée nous a un ministère au fait. Un ministère il y en a 5. Fonction seconde la fonction d'église, les évêques, représentant légal. Là, on peut parler de fonction ministère, les alliés et l'homme sous netbouy, naza ministre de Dieu, naza prophète. Mais fonction nango, naza évêque. Mais tout pasteur n'est pas évêque, tout prophète n'est pas évêque. Évêque les alliés fonction en souka, autres en na église, et qui c'est qu'à sentinelle. En anglais, bengi bishop. Dans le niveau ya lingala na français bengi sentinelle, c'est-à-dire c'est lui qui protège l'église, qui protège les lois de l'église, qui protège la bonne marche de l'église. Moutouana nde bengi évêque. Évêque c'est quoi batu ba comment différencier, sous évêque général, sous évêque président, ça dépend mais tout ça c'est l'évêque. Archevêque, tout ça c'est l'évêque, c'est-à-dire sentinelle l'église, pasteur et ba pasteur. Bon, confusion au mingi côté ministère de Dieu.
Tous un ministère et apôtre, tous un ministère et évangéliste, tous un ministère et docteur, tous un ministère et prophète, tous un ministère et évangéliste. On surtout fonctionner dans le corps du Christ et peut fonctionner dans la église. Mais il y a un défaut mon dans le Congo et il que Batou batalaka et c'est avantage ça. Ermo berger. Tant qu'on continue à bandi ko reclasser pour na ko mabisun to longa na ba groupe de prière et comme église. Nde eloko ana emati église to comme une église to à part wanza malamu eza église. L'église de réveil, on s'appelait toujours des groupes de prière, des assemblées. Mais tant qu'on continue à révolutionner Bissot, to commis à niveau de l'église. Et c'est comme ça que l'église a évolué. Mais dans cette église, les 5 ministères, il faut fonctionner. Mais l'église de Belé à Congo, et ça pasteur a fonctionné. Pasteur a pour battre l'empathie. Évangéliste a pour gagner dans l'église. Docteur a vendu sa enseignement. Oyo tozo pesa pour l'église et vendre. Prophète azo pesa ton à temps, paix révélation à temps. Et apôtre azo qui établir l'église pour permettre l'église et vendre. Alors, biloko wana nyonso etika soki apôtre mutasa église wana. Yemo apôtre, yemo prophète, yemo biloko nyonso. Ba place il y a le 5 ministères et ça les sous-souté. Ce qui fait qu'il y a perturbation. Et puis, Batumususu baye qu'on s'est géré l'église lelo parce que à mon tel ou à Saliboye ou tel à Saliboye ministère est comme les mikolo les prophètes. Mais prophète ango et belé baye bazan na ministère wanate. Donc baye kaka pona ko troubler kaka ba famille. Ko troubler te peut-être aye pona mbongo, peut-être aye pona azwa ba richesse. Pona mbongo pe? Bien sûr. On a ndenge nini paka. Mais mususu soyez qu'on servir nzambe pour na ventre commerce non pas église pas commerce pour na aye kaka pour azambongo mususu soyez pour na royaume des cieux pas même bateau na royaume des cieux partout il y a toujours des vrais il y a toujours des faux tu vois là. Mais il y a quelques bana mususu yo bazali net na mboka bazosa musala ba malamu. Je crois qu'au fur et à mesure au solo là na commettre un peu qu'on retracer certaines choses parce qu'un prophète c'est celui qui donne le ton au temps, qui prévoit, qui prévient, qui console, qui amène des choses qui peut amener bateau na changement. Bon, bateau ba une imitation prophétique ou une imitation pastorale. Bateau anande siko ba mo ba constater que à un moment donné il faut avancer sous terre, il faut qu'il y ait des pratiques, qu'il y ait des escroqueries, qu'il y ait des kisi, des homosexualité, des biloko ko pédé na makiona na biloko na nyos. Papa lelo tozo mona ba pasteur na ba prophète bazo tambola sous convenablement ndenge Bible esengiti. Et komi ba pasteur ba kangami et liboke na bango quelque part ba oyo ba kaboni koto donc tozo comprendre sous rôle ya pasteur té. Ba pasteur biso toyebi ke ba pasteur ba sangisaka nde batu mais ba pasteur alilo ba komo kabola batu tout ça biloko wana ezaka ka pona mbongo to pona ba intérêt ya mabumu ndenge uti koloba ko kabola batu ndenge ni parce que tout le monde lelo ba tendance est commis ba to église oyo soki ba pesi invitation par exemple na église moko boye ye alobi ngai na zalaka déjà na papa na ngai ya molimo na liaka bilei ya molimo et papa na ngai na sangisaka ba maté ya batu te mais ezali susu ndenge église esangisaka batu ya catholique ko ya boye na église de réveil ya église de vrai ake na catholique ezali susu bongo te. Bon ça c'est compliqué parce que eza bilo muso ya division te et ya doctrine. Bon mutu c'est pas na ye alinga foulard. Yo bana yo foulard yate. Côté mususu huile d'olive balinga yate. Côté mususu huile eza sacré, il faut tout ça là. Mais il y a toujours lieu muto yo à côté ya pepa oyo sans cas déranger l'église. Ça dit que je prêche et pas non aïbi que linga huile mais moi je fais le service sans que to kabonate. Ko kabono zo lo maneza par rapport à la doctrine. Il y a conception, puis il y a confession de foi. Bon, il y a un catholique qui n'est pas Marcelo, qui est une église catholique. Alors qu'il n'était pas au monde que confession de foi na yé et ça correspond pour qu'on a on dit ma mari chapelet boena boy. Yé pas na yé na réveil on dit ma angote. Mais Nzambe azaka moko. Nzambe azamoko.
mais na kati ya bonzambe il y a des principes de base qu'on appelle les fondamentaux. C'est-à-dire babiloko oyo l'église tout il faut esalela et croire nango. Mais il y a aussi des éléments de particularité oyo spirituellement au monde que déviance ça. Alors ngana au monde yo za déviance ngana koya ko sangana na yote c'est l'écuménisme. Et na kati écuménisme bibliquement ils en fonctionnement. Donc mais j'accepte ngabo nandima catholique nandima protestant kimbangiste pour la confession de foi na bango. Mais naza obligé il faut na croire na message na bango en totalité non. Place ba ote nzambe ya solo ngana ondima mais so ba kumo kene na ba déviance wana na ko ondima te yango qui peut nous créer aussi des petits problèmes. Merci na balandinos tout bozo landabiso bozo sentir ndenge prophète de la nation azo pesa penda bosolo na makambu nyonso tu oyo et comme ici mboka nation et comme trouble. OK, papa tozo évoluer lelo tomoni ba trouble comme en Afrique, na monde entier. Donc précisément pe na République démocratique du Congo ba trouble comme ebele. Bino na yo na kati na bango en tant que prophète de la nation. Et loko nini boko sala na basali na nzambe nyonso tu wana bo vandi place moko pona ko sambela pona nation mobimba. Donc totie nation nyonso en général ezala poto ezala batu mwindu bosambeli pona solution yemeka komona na ndenge bible lobaka ke non na Jérémie 29 de 7e à 12e verset ezolakisa ke non makambo oyo ba projet oyo nzamba salaki pona nation batu ba vivre na abondance wana eloko nini ezozanga bino. Bon, eza question moko très vague parce que la nation wana bazo croire na nani. Parce que tout en Allemagne par exemple. Papa kobala mwana. Na constitution bandimi inceste zate. Mon nation ndenge wana siku papa kobala mwana kobala leki kobala yaya. Bana na bana bakobala. Déjà na place wana nzamba d'accord te. Okozwa par exemple na Canada mutako bala nyama kobala mutu pe kobala nyama. Akosape par rapport sexuel la nyama autorisé pe akobala na nyama. Tozi Afrique du Sud adultère et athée obala na mwasi yoko déconner pe mwasi pe ako déconner. Donc bo kabwana te parce que bo kabwana non. C'est-à-dire kuna bandimi ekobo officiellement. Mobala ko kwea aye na ndako divorce kozala te. Donc tala na niveau ana homosexuel ba obala na. Église à Osani. Il y a des églises qui ont cédé dans des caprices, comme na bango ba ko bénir ba mariage gay, ba comme bénir pe ba biloko wana. Je ne suis pas là pour condamner. Mais au moins ceux qui va et yango moni ba biloko nzamba zo permettre ba frappe aux mona ba corona ba ni, même si les gens peuvent dire que ça a été fabriqué, oui mais on peut fabriquer quelque chose, Dieu peut faire arrêter la progression de la chose. Mais si Dieu permet quelque chose, c'est-à-dire qu'il a un message à envoyer dans cette nation. Nzamba prévenir, n'attend de la fin qu'est-ce qui aura arrivé. C'est nous l'église, on va prier, on continue à prier, mais faire que les lots, tout ça, les lots au monde qui passent et contacter, c'est difficile parce que il faut la nation, on a une nation laïque, bazo croire pas ba musulman ou ba pays musulman eux ezali que n'est pas na bango bazo exécuter Coran na bango ndenge zo senga, mais na ba pays belé, il y a des pays qui sont des laïcs, c'est-à-dire que toute religion mutunyoso on a droit au semble la tanzete au semble nene na mboka na biso ça église mo bato semble likolo nzete kotoko des fois église wana bazabe na mikanda so yo kono pe église wana dit pour mon nzambe faut semble likolo nzete jo mo ba ke passer wana ba mana na se mutu epandani bon siko o expliquer mutu wana que aux na lisu mondeni. Donc d'abord il y a la confusion de religion, il y a différentes confessions religieuses, il y a les conceptions différentes, il y a battu par exemple nzambe batu mususu bandima nzambe ya mundelete bazape awa. Le peu qui croit, la prière du juste a une grande efficacité. Nous demanderons seulement aux gens qui prétendent être justes et aussi aux gens qui prient, que chacun prie son Dieu pour que le Dieu là puisse nous donner des solutions dans Boka. Et puis le gouvernement doit cesser à énerver Dieu. Le gouvernement monte, il faut pas éviter qu'on énerve Dieu. Et c'est très très important parce qu'on peut énerver Dieu. Oh, nandengeni. Ba loi oyo net na oloba o tie loi na mboka mutabala nyama. Ça énerve Dieu. La bestialité wana eza eloko mo ezo énerver nzambe. Mais bino yo en tant que prophète de la nation,
okoki kopesa message parce que yo sur la nzambe bien sûr na kopesa message mais message ya revolver te na koloba lelo mboka tala boye tala likambo na moni net na moni prophète oyo asakolaki ba volcan wana il y a du temps ngana sakola yi apesi que attention ba volcan mboka boyoka prophète Kusu mais tango yi azo vigilance tango azo sakola mboka yoki et soki mboka soki yoki et tout cité mais nzambe tango apesa ka message et pas prophète apesa ka pena directive oyo bato bako suivre pour que bakima écoute eza bongo te nzambe alobi vous êtes des sentinelles quand vous avez un message donne na tango nga na pesi yango ekomi public lisumu nanga eza passe eza isute il a dit par exemple na mission na moni wana alobi nzambe autorité pour prendre ba disposition mais tango yo aussi disposition te où est la place du prophète? L'évangile n'est pas un revolver hein? Yo gabo sale la boy non l'évangile c'est quelque chose qu'on parle au lobby du camp non c'est fait c'est au gouvernement de prendre ou à laisser ce qui a zuté na minute wana où est le problème du prophète? Moi de laisse je suis pas là on limite yo momuto okufanga makila no ezepa na ngate on limite au saleli oyo prophète a lobby makamwe ko sale maté c'est là où il y a un problème dans le pays. Beaucoup de gens n'écoutent pas les prophètes. Les États-Unis ba bomba ka ba fou na kati anda ko mombo ba tia ba pareil tout ce que les fous parlent il y a 1% de prophéties na kati ba récupérer biloko. Les États-Unis ba yoka ba sakoli ba mboge belé ba yokaka mais na Congo ezara difficile. Prophète lelo to yoki ki ba église comme bomba ba kuluna en cravate donc bato surtout genre non surtout ya bato yo bazo sala ba mabe na mokilo yo ba comme bomba na kati ya ba église donc okoki kopesa lumière na eloko wana ezolo ba mamikolo même sala na biso ezaka bato mabe baya mais beaucoup bongo lisa bango mitema pe ba po baser la biso to bongo lisaka mutu motema te c'est le Saint-Esprit qui convainc la personne à travers vos prières non nous prêchons nous enseignons nous prions. La parole n'est pas un revolver. Obligé à changer. La parole c'est un effet. Tant que pesi mutu, Saint-Esprit peut que ça me soit convaincre. Mutu musa a convaincu les lots, musa a confié après 3 ans, musa après 30 ans, musa avant Koufa. Biso toza na te pona kotia thermomètre na nzota mutu andima lelo kakate. Ça dit nous on fait notre travail et nous protégeons l'être humain parce que il faut tout préparer pour l'enlèvement, tout préparer pour na akene comme on enkolo. Donc c'est à nous de prêcher. Na ba mboka net Angleterre ba pesa ka mbongo na ba pasteur. Et puis pourquoi? Ba benga ngo charité. Ça dit so dans 1000 personnes église, ba pesa $20 par mutu chaque semaine. Pour ba omona ki ozo sunga gouvernement. Ça dit que Moutoua n'a pas exemple. Tu dis restaurant na Batunanga na Londres. Moko ameli moi mingi mais yaza okumba. Tango tozoya bakangiye et pas ya police à télémission. Tant on a présenté carte en tant qu'évêque, en tant que pasteur, bakangiye. Ngabi bonzambe sana no ata miracle na no ba police ba monde. C'est-à-dire il a commis une erreur, mais ba pomper n'appareil mon ba pomper so bata la niveau d'alcool 0. Mais ba on ba zoga solo ba ah. Mais ce monsieur est ivre, regardez ses yeux. Ngana ipsi bon rabi omoni. Ndenge za wana ngana pasteur. Bo pesa ngai na ngene hote yae. Batiki, ba ba gene na kasho mais ba na preuve. Mais azai ivre. Nzamba akoyi ko sala lelo mo boye po soki ya tiki biso na okumba biso mais na bisi police bo pianga ye na kedote ye omoni ba anglais ba na respect nzambe batikeli ngaye na kenai ye garçon na pe malamo vine échanger parce que accompagne de te ki aza soul mais ba appareil pesité et fait kaka mona ke lokon et pesi abongo la motema donc biso tozali prophète de la nation na lingi tokota moi muke na côté ya musique parce que na moni na bima obima naza sur la biloko wana te il faut ya maleme donc na minute oyo omoni domaine yo yelinga boy sange elenge po bino tango yelanga na musique après odenile c'est apengwi po mutazo ya na question eza yo nga en tant que sacerdoce royal en tant que royal en tant qu'un roi en tant qu'un prince c'est l'intelligence c'est les capacités d'analyser mais ce qu'on a analysé
na prévenir batou même bémission ko ya partir la semaine prochaine na ndosa ba prophétie en différé ça dit que na place au système asika ezala nango banda kala mais na lingi na exploiter ngo sikoyo oli na zo ba biloko ba musicien na bino na ba 30-50% na ose la bango 2% sikoyo 2% kaka oui pour et permettre na yaki ko sa dia musale pa na bango na tei bango na koteli bango na enseigner bango na longoli bazali na bakisi ebele na longoli ba oyo pe bazali na ba science occulte na bimisi ebele o na ko tanga ba kombote na mpe ya batetu batikali mais oyo bazali mo batetu na pesa ba prophétie qu'il y aura 5 musiciens profanes oyo à partir de janvier ba aussi là ba ko bando kita bango mongo parce que ba tetu ba lingi ba sacrifice ba komona bango ezate na koyi kotanga te yo za avocat oya ko memanga kuna ko kosamba na la police soki na parquet te na droit ko citer te mais à la longue so ba comprendre ngo batu mama ba omona batwana e ba prophète Michel babanda ko zamba otinda bango bazolo bapinda makambo oyo taona koni prison bino molobini c'est un aventurier non siko après ce que zo lingo tindanga na kendi non moi je peux pas aller mourir pour na mutu batu mo boy baba tetu non moi je cite la prophétie. Il y a plusieurs formes de prophétie. Na una osunga yo une émission. Osunga ngandenge ni papa. Mais na osungo po ba question muzu yo zo poser yo moko zo comprendre ngote. Ngati ko nazo aider yo na domaine moko boy po comprendre biloko mususu. Po so na bina répondre na question na yo moko nde zo poser. Et même bizo ba mbrima wa. Question eza yanga yi réponse eza ipa na yo. Mais soko tuni mabesu ko na osane. Na bongisi après la répondre. Kasi musala na yo yango na lumière yango nde na lobaki avant na soit question yo poser ngana o répondre net siko tuni nga obi mais parce que to kende na musique nana droit ko boya pe réponse eza droit nanga oui bien na yebi ke na ko boya yango na zo expliquer que na boyi na kota sous en profondeur pour batu ba lobi a pe ngui siko mission nanga et pa ba musicien et sili etikala ba suivi na bano kende ko suivre bango yango na lobby na bimisi ebele na bakisi na bimisi ebele na mabe mission ekomi na suka moi batetu batikali bazape ebele mais na pesi bango prophétie ke nzamba lobby boye 5 parmi bino ba okita so botiki bakisi te à partir de janvier ba botiki te na yebi mais na ko cité te na pesi prophétie à nation so batiki te ba aussi la banda lokola maya na mungwa OK moko aobela mutu 6 au fait ça sera 6 personnes pour servir d'exemple na baninga mususu ba lukanzambe na ye wana pona ko benga na bangote ba longwa par exemple na ba musique na bangote mais na koki ko permettre yo otunanga question nini yo lingisiko ya musicien oyo lingotuna. Oh merci na prophète de la nation pour na expliquer bato oui na santé balingi souté babenga ngana be mission yo lingo longwa ndenga oh mais bolobi na pengwa kit siko na komo longwa bolingi souté alors yango na prévenir public na ba journaliste que base la moins question ba question za la moins omoni ka somo ya ke mission mo atuninga mais kayen ya balindeni pour nzamba saleka Abel Adam na Ève après Adam na Ève baboti kayen Abel mais abomi moninga c'est katika yemoko siko azui moi sindeni omoni la question ana ndebilonga nazo linga mikolo siko ngai na ke ko répondre il faut mon monde entier nde ba sepel ne lokango donc na linga na prévenir batu ba kene na sens wana mais poser nga question siko yo eloko yo linge pa ba médecin pour na répondre. Merci na balandi na yebi ke bozo yoka lumière parce que biso to linga ka vérité toza na poser la vérité bato yo buza na ba internet bolanda ka biso boye ba eloko ni nezo tambola na sima eloko mususu prophète alobi atiki na ye monde ya musique mais akozala wana pona ko suivi ya musique ndenge ezo kendel oui papa na yebi ke lelo na Congo muto ayebi makambo ya musique ko leka kutuna ba musiciens zayo ah bon lelo soki par exemple que non basali concours moko international basengi 5 musiciens na Congo oui ya profane ya mokili balobi que non to charger pasteur Denis Lesi a poné la biso 5 musiciens en tant que prophète de la nation okopona combien donc ba musiciens ni okopona pour ba kende représenter question est difficile pour bamba makasi bazebele na 5e génération non na 5e génération na ozafali na ozafere
naozwa petit nanga nani bon basé belé naozwa nakiti sur na général mususu pour wana na zuna génération ya moi oyo lobiala naozwa babina filé naozwa neti petit nanga Joseph de Nuance naozwa pe mundibu bien que basé belé ban na sikoyo ba wana naozwa pe ba bongo j'ai un leader oyo azobeta mikolo oyo azokanga tous les coins ya difficile musique ya sentimentale moto na moto ana plaisir na ye par rapport na nani so tuninga denile si yo lingi nani nde na ngana répondre mais loko lobi nani akangi ngana ko répondre na question na te mais il y a beaucoup de stars au bazali ba parli azali ba fere bazali bon question pe bakisani kaka olinga nani kasi olinga nani témoin na lo bango siko te pona bimi déjà Naliga bango nyoso. Merci Kanalo, merci na. Naliga bango nyoso. En fait, Janon. Qu'est-ce que les liba kasi mais la liga bango. Mais il faut la kisaka ka mutu moko parce que na choix multiple ceux qui balobi que non préciser kaka eza oui ou non. Na mona go échouer. Hein? Na go échouer un examen. Donc na linga bango nyoso, na linga fali, na linga fege, na linga ba musicien nyoso bika ya génération. La génération na bango ou bien na ba mikolo pe na bana mikolo polémique moko iza na kati ya internet ba lobi otutini iza instrument moko boye ba yenango pona ba faux chanteur donc est-ce que ndenge fali pour pas bimisi système donc style ango est-ce que yepe azaka ka faux chanteur to ndenge ni bon ezali ka fali eloko na ezala nango ezali logiciel normal oyo et corriger la voix même pas grand musicien oui corriger la voix moi erreur ce que ezali mais yango pe so saleli yango pe mabe et ko pe ko bebisa et ko sala pe ba demi ton mais ezala nango et ça le maka mais ye mingi asaleli yango et ya pe abimisi yango mingi en Afrique alors tango ba bien faux chanteur yango aye ko expliquer ba tout que autotune ezali de lo mo pe mabe te tout ça ba tout pe ba komi ba kotisi yango na débat. Mais c'est fallu qu'il y a à valoriser voilà la chose mais ezalaki mais yende siko abimisi yango qui pour comme balobaki aza faux chanteur mais pourtant il mané bien parce que un chanteur même bisoubaté ngana oyema bien mais du fait que j'écris fire gorge baby donc même yende ngazana a coopérater voix parce qu'il y a trop net tu as auto bêta côté ça les facilitateurs quoi ouais voilà ils ont même moi correction moi on a voix comme ça peut déconner et l'autre ça les met dans ma boca à battre mais les gens font des critiques c'est pas pour extrapoler parce qu'il fallait dire fallait baluka qu'il fallait faire chuter non il a dit ce qu'il pouvait dire il est responsable de ce qu'il a dit et c'est lui qui assume bah tu peux pas comment là on peut se le ba ngoté bah tu le ba bimi mais il fallait le ba pour pas comprendre yo mudozo zongisanga oui, il faut parce que tu as la pose à lumière, ba comprendre. Mais le col là il y a lobby ango. Bino pe bozaro sale la soi-disant. Mais pourquoi boloba angoté? Quand il a parlé maintenant beaucoup miko détruire rien. Non. Il a parlé parce qu'il est sincère, qu'il fait l'autotune et l'autotune ça corrige la voix. Il chante trop. Moutao yimba matin soir Cameroun, Éthiopie, France, studio, tout ça, la voix peut gripper. Et en grippant, c'est normal. Non, ça peut arriver. Même Johnny Hallyday ne ba yemba wana ba Michael Jackson ba yemba raté. Ermo mona na concert ya ba playback parce que ba préparer mutu mo avant dans la cima. A yemba na place na ye. Ya zo pesaka ba cri. Hein, to nga sele lo mbo ba to ba yebeza ye a lobby mais o mona pe concert mo ba yeminete. Ba tout ba doubler na bango ba zo yemba. Donc c'est normal. C'est pas un faux chanteur mais c'est un homme qui chante bien mais il travaille trop, ça peut arriver des cassures voilà. Est-ce que les lots prophètes de la nation aux alakalisous na kati ya considération il y a ba homme de Dieu ba quand homme de Dieu oh il y a République démocratique du Congo parce que na monique lobby et na programme moko dans la cathédrale du cinquantenaire il y a prière pour na Congo bande qu'on a biso bazana Goma kuna mais est-ce que vous avez déjà une invitation bon naza une invitation té mais naza obligé pe fona kendete mais je prie aussi pour le Congo. Donc, ce qui est important, bandeko baki, o ba bengi bango na nse invitation. Peut-être ba omettre de l'esa na poto, peut-être azate, ba musuba le père koya na été, et ça problème té. Ceux qui font la prière là, Dieu va les accompagner. Pote bandeko na biso ya kivu ba pa mama. Ngape na accompagner bango na prière na ndako et ko simba.
comme penga pe nazo prier pe nanda ko batu musu pe na inviter bangote, c'est normal aussi archipel dimanche to prier pour na Goma, pour na bande ko bazana est, chaque jour nous continuons à prier. Mais des organisations sont en train de se faire, malembe baonde ko bake, bande ko bakende belé kuna, ba ke no sambe na bande ko na biso. Ce na 8 ans na yebi programme te yo muto informer nga. Loko yo muto informer nga bon. Na otala programme en océandeni. Ceux qui n'a moni que nako kende pe nako participer. Donc il n'y a pas de problème, même de l'Ouest je peux participer. Ils a bien na ba église nyo soto organiser biloko wana pona to bonde la pona mboka. C'est ce qui est recommandé. OK, bandeko baladi. Et puis considération nanga ezate qu'il faut ba benga ngate. Donc bango pe bazana ba organisation na bango bana façon ya komona. Mutu musu ba komona yo boyo amo journaliste amoké. Mais ngo monte na mi vandelio. Ça dit je crois en toi. C'est-à-dire mutuana ndenge amona makamera de lesi faux pasteur. C'est normal. Ndenge ya moneli. Mususu pe akomona nga na un bon pasteur. Ça dépend, il y a grâce au mutuna mutu pe moneli ya mutuna mutu. Na koyi ko empêcher mutu a douter na ngate. Ils ont libre choix na ye a douter na de lesi mais nga na olobo maete po andimi ngate. Po na batu bandimanga neti yo ye. Loka yo ye awa sekondi manga pour du fait que caméra no yo poser la question c'est que oyebi ki na existaka ndenge mo pe na art na moi deux personnes loka ba lobi atikala na deux personnes moi deux wana ba boyi batu nyonso bandimi kaka ya bandimi ngai donc na consoler ya omona moi deux personnes na ngana bazondimelanga nostu bazolanda ngai mbote na ingénieur la poule ka Sonia Tilanda depuis Jobu azolanda biso évangéliste Janon Kachala papa donc moté meza pas na yo avant to chité na pasteur Denilis na lingi opesa na no moi lumière parce que na église tozana ba député bazo bomba makana na kati ya église ba votama pe non parce que eloko wana linga yeki mangai na moni ezongelinga na makanisi lelo to moni lisusu la fois passée ezalaki Mike Mukebai a kotaki prison parce qu'il y a un problème na moko ya bakambi ya ville ya Kinshasa. Mais lelo bazongisi lisusu ba porter lisusu plainte na gouvernorat ya ville province ya Kinshasa qui non asengaki ba mituka asengaki ba mbongo pour na question orale adressaki et pas gouverneur de la ville. Yo en tant que Musali Nankolo et loko nini okopesa lokola conseil na ba peuple oyo dédié oyo kambaka pe na église na conseil na ngai ya liba yo ba solola metant balé ya bambongo na bango ngana za na katité ndengo mais batia pe mabonza na église nani moke ba ya na église na ngate gouverneur pa ya na église na ngate na mona le kana pa ya ba ulangi ya kende pa mutumbo oso bengisa ya boya te azo sala ba biloko ya kini pop na moni mokola roya na arche ngana ngondima mais lokola zala no likolo aza côté mususu ngai na côté biloko musique na ba biloko bato ba oliaka ba mbongo na bango papa na okota te pozo énervenga pour putain bazo lia ba participer ngate ata moi offrande ba ila ngate au moins ngobila moi mokewi mais les otanga mama moke ba ye mo wa do sala motion na esuka sali ceux qui ont motion balukeli na ensemble la nzamba sunga e a protéger ende la sangi na sengi prière bokechu nzamba protéger ayawa te po baya obuke liboko pamba papa ozongisi susu makambo na lisusu osala ki prière po nzamba batela na yango prière ngoya na continue mais akoya na ye na Congo moi tour akoya te avant nan bazongisi awa te parce que eza dangereux dangereux ni susu na mais fingi trop olimbisa ki ye osambeli na limbisi na sai prière mais na sai prière te po ayati na sai prière nzambe asunga ye so ngai yawa asala aveuglement ya bato ko ba mona ete mais ceux qui aroyawa te nzamba tinda ta na Afghanistan ou na Belgique esika ya zalaki po te bakoka koyamba ata na Brazzaville bakoyamba ye pe Brazzaville ya dangereux akoya ne na Brazza ba osala pe lote mais omoni te ndeko na biso azali ministre ba yaki na ya to kanza Brazza ko protéger mais aya quand même donc TV eza radio donc aibi ke to komi ba politicien ba député ba assemblée et komi masolo pour lui il faut tinda mutu il faut ba motion il faut ba défiance il faut ba biloko ba silisi ba gouverneur nyonso na zoya auto kenda na bango nyonso ba ça dit inge commandé cop mo boye mais zoya zo senga na président de la république ba meka ko zongisa ye lisusu na fonction na ye ya gouverneur bon ce cas ça na ba droit na ye so ka moni ba droit na ye ezali
respecter, il a les droits. Ok, merci na bande konyo tout baso landa biso to komi vraiment na suka nazo rappeler bino kaka to yambaki prophète de la nation révérend pasteur Denis Lesi. Donc ONG eza na descente moko samedi 5 juin. Donc to ko kende na cadre kaka ya kosunga bana oyo babotami na ba anomalie oyo no surtout bazo to sengi na batu nyonso tu baza na bana boya na bana na bino oyo babotama na handicap physique azababa ko bomba mwana na palete lelo tozomona na ba pays mususu bana wana bazo sala misala bazo orienter bango pona nini pe na mboka na biso makambo ya bongo esalamaka. Donc to sengi na batu nyonso tu boza na bana boleka bo se enregistrer pona ba remise ya ba don ezoya pona bana nyonso tu wana papa liloba nini okoloba pona par rapport ya ONG wana na sepel nango parce que ba sengi nga partenariat nandimi ko sa partenariat na bino parce que bozo aider ba enfants avec handicap bana o bazo souffrir na banzela là j'ai été d'accord yango mona lobby patron na bino asenga nga émission immédiatement nandimaki yango parce que na mona cause ya noble de façon que tant aux autres la émission l'épée des moyens bazozwa ngo pe na mabongo ye mo azana ngo bazosangisa bazosa action ya minene na bana o baza abandonné handicapé nini franchement j'ai adhéré immédiatement parce que nga pour na cette émission directement boyina pesa et puis les gars m'a convaincu il est à partir des États-Unis donc naza partenaire siko ya ONG na pesi partenaire nanga na koloba mangambo yo ya koloba na émission na bino pour nzambe vraiment akoka ko aider ONG zo ba moyen ebele pour bakende au secours na bana o bazana handicapé physique mental handicapé sous toutes ses formes. Donc vraiment bato ebele to tiaka bana wana en négligence et enfant na ba église pe ko pousser bato ba kota banzela ko pousser bato bana ba koma na ba sorcellerie ko benga na bango bantu ba opesa wana ndako lelo il y a des gens ONG comme ça qui respectent personnes avec handicap. Franchement je suis content. Et na pesi mbote na batu balaninga mais en attendant nazo encourager FARDC pour gagner combat oyo ya oyo bozanango pour gagner combat na nous on est ensemble avec vous, on prie avec vous le peu de moyens que vous avez. Moi je mets ma prière en votre disposition avec mon église, avec la confession religieuse que je gère na batu à Goma, on est ensemble avec vous et na batu nyonso o bazana mokili oyo ya se ya Congo Nzambe abatela biso na bao bana katanga na bao bazana ba 26 provinces ba danger musu peze belé pembeni le boka nkole za likolo na bino et puis que Dieu vous élève encore, que Dieu vous bénisse. Na bao baso bela bazamba problème bazamba difficulté na bandi semaine prochaine ba prophétie en différé net yo zaboy émission so eleki ba tutu bana besoin na sakola bango en plein air ba benga yo ba pesi ba komona bango ba mboka na bango tango yo zoya ngana opesinga ba kombo na simiga papier na bando sakola na bando yebisa yo esika yo zai problème no pe na bandi ko bondela pona so délivrance de Jésus abigisa au loin na opeso programme obenga après na bandi ko sala ba prière de loin wana besoin ya na Congo te pour pas maman o ya ozo miracle était de loin yango na obana ba prière en différé donc au moins moi musique en différé donc au moins ça dit que ndenge na on lo baboy miracle authentique no monde na on lo baboy ce que monsieur aux la tourner ndé tourner mebo montage et l'équipe dans 3 jours. Moutouana kumona na kana R1. Ya solo. Ah papa. Kadi dimanche na la mikolo ya ngwala. Oh là là. Tina sa émission awa. Moutouana jour yo publier émission dans 2 semaines ou dans 3 jours, dans 4 jours. Attends un mois. Akoya kaka. Que Dieu soit loué, que Dieu soit loué. Na ba onyo soba malade. Bazwa miracle bana ba problème bozwa miracle bana ba difficulté bozwa miracle na kombo na Yesu Christ bozwa paix éternelle na kati na bino na saluer Turambomba imbattable na saluer Winnie Baruti na Mama Jetrit na saluer les boss Tendai hein boss Tendai na oya na okoma na saluer Jonga yada na place na pesa Jonga oyo ba concert na ye banda na kati ya restaurant à partir le 12 na grand restaurant à Tababien à Paris na pesi mbote na
na pesi mbote na Ketch Lwalwa et sikaza na Londres na pesi mbote na Fortune Mengue et puis Olivier Belez Tenda est toujours très fort zonga po awa mboke kauki zonga oumeli tro mama futa zongi c'est la biso papa pardon a oumeli tro batu boka oke koti na mboka po yakenda na mbongo azongi la biso na bambo oh akenda nango akenda na mbongo oh bon ya batu zuzo alongwe mboka mboka blocage koti donc silence koti blocage tant azonga ka mouvement ezongi lobi na kenda ko sambela ni meuble ne mo boye et ça sur à 13 étages ils sont combien pour ici là bas mon dieu azo kita immeuble on il faut ici là pour ala immeuble ba tonga donc na kende lobi na ba butu na ba chauffeur na ngato ke to telemika devant immeuble to bandi osambe donc pour vous dire que mutwana a opesa bato misala so immeuble on ici bato zo misala bato pas mon na saluer pe na ni na Inyongo partenaire monene na ngai et puis vraiment il sert très bien dans la vie qui soutient les hommes de Dieu et puis yemoko azape na kanta masolao na pesi mbote na Konde ya liloba nzambe apamola epe prophète Konde Dominique so tunaïga ba prophète nani yo soki oyo kotanga ko ngonga nde bomi biso na yebi émission prochaine étape to donc to voilà to balancer ma campagne contrat doza ku de na temps ya les réunions so bon merci na bombiye Konde ya liloba po tunanga question na tangela nga 5 prophètes ba ko kende ko représenter Congo na compétition na tangelo donc yango zomona ke batu mususu so ba yoki komote ba silikate po 5 ya moke so batanga 12 na oya na 12 po yo kanisa kindengo tunanga ba musicien wana na osane na salaki pa ya la RTS ate wana na osala ngote po salaki biete pa frère Patrice pasteur Patrice Musoko oui ya solongo salaka ye biete donc tokozongela yango mbale ko ya ngonga izangonga na pesi mbote na pesi mbote pe na honorable Bolenge esika ya zali na pesi na bana na nyonso ba princesse tout na pesi mbote balinga fali ayaka na jour la première communion na bango bon oye ça fali aoya et na pesi mbote lisusu olela fali boy nini papa ozongeli nga lisusu nazongeli te zakaka mwa mungo moko nazo mwana ngai te okay nakolinga eza problème te c'est eza likabo yesu nzambe alingaki Esau Jacob aboye Esau est-ce que eza problème et appelé ce moté donc naza na ba préférence nanga mais ye wana na pesi mbote te mais na sengi pour moi bana wana ba sengi yaya ko ba yebika mutu nanga nde na yebisi pe aye ba déjà ke na obenge po ke ne kotala bana wana na mon lelo mabange za mingi te na suki ka wana et puis que Dieu bénisse tous ceux qui m'ont suivi oya yo kité ko silikate prochainement merci la bossa libanga moko merci Efrata Mode merci pour la chaussure au Tinengaï et comment kilobi na butu merci ce sont de belles chaussures que Dieu te bénisse Efrata Mode na lio ngonga ezangonga ngande mutu na opeso ngonga tikanga na loba bongam na opeso ngonga yo zana batu ba osala opeso te ngande na zo pesa yo ngonga okay so na lobi iner ngande na opeso ngonga donc tikanga na sisa libanga kutu na baki susu zala baki susu de mabanga po opesinga kanda déjà à vous papa à vous na pesa webi o laxinga kutu isonet informatique vidéo surveillance mwana masuku to alinga côté émission suko boya ki kutu o publicité tikala profiter ngwe pana c'est Prince Eyar na Lemba Foire kuna esika vente ordinateur caméra surveillance garantie inane ato o saleli yango tika 2 jours contre si loke ko zongi sango donc contact na 082 066 10 05 082 066 10 05 donc na saluer Leni Kingonzi na saluer pe ebe Jessie na saluer pe nazo pona moi mabanga bo batu muzuzu bazo longa kalami te na ba liste Diezo la pe na PC merci pour la marchandise ezoya Théophile Mulumba yo moma webi yemoa Théophile Mulumba oya zwaki il y a 5 il y a 10 000 azo boire ngone fali na concert azulia se liboso si la boaki susami bala boaki tenda yaka osunga ngai po mwana ya bebisinga abebisi mfali mutu abebisi nanga mo mutu ye moa muluba okomona oyo ko ifaza mulu po ala mbongo papa 5 lias pende si libo chak fali kuna ka amor cha amor cha fali tinda tadim
Merci, que Dieu vous bénisse. Merci na Théophile. Merci na yo Mokopé. Papa ngandi mutapé c'est bino merci. Na kopé so merci ndengo yambi biso au dispositif mata na yo pona ko kopesa lumière na makambo surtout Théophile Mulumba. Tête tenda izonga parce que tozana posa na yo tozana bosenga na yo donc zonga kao izana Congo donc tozana bosenga na yo. Merci na la poule ka Sonia la poule ka Chela depuis Djobu bana kinia propre bozolanda ngai nayebi ke marche de santé ezo ya kala mingi na ONG 7 donc tozana na posa ya bino nyonso tout ba vrai chéri ba vrai dio boya wana donc loboko ya Nzambe kozala kaka likolo na biso parce que mikolo to changer système totiki makambo musique tozongeli bonzambe nde bonzambe merci na merveille ça pour donc bazolanda ngai depuis quelque part kimi Nzambe za na bino boboto bondeko lisusu amen. ONG5 TV, ONG5 TV. Chaîne YouTube ONG7, Barbie ONG7, chaîne Yassika. ONG7 TV, ONG7 TV. Ah, bon, ma film est bien, ma gag est bien. Idée professionnelle, idée professionnelle. Chaîne du nouveau, pas comme des autres, quoi. Barbie, ah, on déplace ma cambouizali.